Ok, Pasteur Amos akota te. Ye mutazaki na programme, na moni on dirait aza occupé. Toza na batamu boy tokomi na suka mbula bakomba eza ebele. Bakomba eza ebele, mutakoko bima azoyeba te soki akozonga. Tokomi na tamu boy vraiment bien aimé ya kozalaka s'il vous plaît na sama kula nzambe. Ya kolela ka mawa nzambe parce qu'on sait jamais quoi. On sait jamais vie eza na makambo ebele. Na immeuble na biso lelo na 3e étage. Bana bakendaki classe na tongo nde bakenda. Na pokwa nango baoya obenga mama mwana na classe bana osakana na baninga. Baobeta bale. Muninga moko nde zaki ye bachaki ye na poto. Bachaki mwana ya mama wana na poto. Muninga moko atire bale mwana na ko yambaka ya gide bale basakana ka gangi ya yambika bale. Mwana kangami. Po biso na poto. Shalom pasteur. Biso na poto c'est pas des blagues hein. Bala moto mwana kangami déjà ba médecin bazalaka en école na poto ba médecin bazalaka en école. Pour ta première soin, ma médecin ba yé bazi mwana ba meko fina yé ba fini mwana ba sali mwana ba première soin mais l'état ba osala mwana bongo ba bengi ambulance. Ba bengi ambulance yé mwana na minute onde na oyebisa bino mwana na kufi. Oh, mwana mena tongo akele classe. Lokola bana nyonso ko mina tongo akele classe mais mwana kufi. Pona nini asali nini alie logote mwana asali logote mwana yambi bale. Toza na tamoko boye eza tamoko komi bomba na tango panza. Ba suka ya mbula oyo bato makelemba butu bazana ba compte rendre na mo basala o bazongisa na ka ba olinga ba dondola. Omoni na likelemba mo inde to dondola. Mutu ali ya suka dondoli po bakota ne mususu ba banda makambo mususu. Donc na année na monde spirituel bazala pe na batu na bango o déjà bango bacha déjà na calendrier na bango. Bazala na calendrier na bango ke mama kingandi papa kingandi ndeko kingandi akopesa na janvier ndeko wana mususu akopesa na février ndeko wana mususu akopesa na mars ndeko bazala kana calendrier ndeko biso pe tosala likele mamoi bosangisi mbongo na bomoto mutu bwa kolia na le 10 de janvier o bango pa bazala na osko me bapesa ka mbongo lokwa biso te bapesa ka batu. Bapesa ka batu. Et puis basala ka pe clôture ya né. Alléluia. Alléluia. Basala ka pe clôture ya né bien-aimé. Basala ka clôture ya né. Donc yeba ke so ba lupio na janvier peut-être ba tchaki na janvier ba zuyote. Barotika la ka kolukote ba sauter ba eno na moto bango ba tchaki na février mais lobi te ke ba bosani yo ba kongela yo. Ba ye na février ba kutu prière makasi. Ba kei ba sali makambo na bango ya mars yeba ke ba kongela yo. Siko biso a des fois bana na nzambe to bosa na ba makambo wana. Biso a des fois bana na nzambe to sala rani to sala na ba moment mo to sala fatigué. Tout ça fatigué. So autrement moment tout le monde termine la prière parce que tam soit qui mourir yaki. O termine la prière comme na tamo moni et loko peut-être nzamba la kakio. To loko yo peut-être o bande ko senga o zui yango. A loko ti bolembo. Sa oyeba ke eloko yo bande ko senga wana. Tango yo zui yango. Il faut oyer au sosiko mayele nangu ya pour conserver yango. Bobati la lipabu de la yango. Lipabu babati la yango muni mungunda kala kabiso place wana. Tukoza la batamu botemi la prière. Au monde na tamu bo batake ye olembi.
ah nzamba zo sala te tango yozo luko baisser les mains wana tango bango ba télé ba comprendre que oza sous makasi te parce que bango ba télémi ba moni ko oza sous makasi te. Bien aimé, diable aza malin, azalaka na l'air te, aza na jour te, ayaka na moment au biso to lalaka comme passer la fois passée sur le sommeil spirituel. Soko oza chaud, oza moto, diable numéro kota te, ako zéro na ba moment faiblesse. Ako zéro na ba moment faiblesse, yango ba problème auto okuta nango, ezala ba occasion te lembisa biso bien aimé. Ezala l'occasion te ya ko lembisa biso pa nzambe to telema. Tant que tu ne connais pas la faiblesse, il n'y a pas de temps pour un programme. Il y a qui va coûter que force. Il y a beaucoup de comme ça, la miscade, on a un problème. Bon, ça, la miscade, on va distraire. Tant que vous avez distraire, on va s'aligner. Bah, côté, moi, j'ai besoin de ça. Moi, bien, kaka, pour na baby ça. Doublé au moins qui ton yo comme na doublé wana bonne année bana ba olata nini bonne année na luka sapin bonne année bana ba chaussée au ba bonde la bien aimé na bossé dire faut na tinda mbongo na kin tout ce que ba to ba voyage pe na bossé dire pour na kende voyage oui et ça problème té mais ko bossa na nzambe té na circonstance non surtout ko bossa na nzambe té parce que vous kende voyage wana ponzo to za makasi so le long d'autres problèmes au d'intimité que bien aimé ok voyage je ne suis pas tire ok voyage on a été aucun des voyages on a été au bien la tête le témoignage mo ko na mema yo na mema biso na présence nzambe poto bonde la nzambe bien aimé dans le Seigneur bien aimé moko boto no sala ne kala ndeto ya ba poto boy moi je croyais ngana croyais que to ya ba poto musu ba koma na France musu peut to ya ki pas monique France ta musu za ba côté à Lukinzela qui Londres musu peut ba kina ba Australie moi je na yebika ke bien aimé na zakina biso na musu to ba sala longwa ki ne pas si biso to na sala kene na orchestre musu na yebika ke bien aimé wana azaradia na poto moko boy poto mona na rappel biso nyoso te landanga bien témoignage et mi ba na prière. Bien aimé wana akumaki na isika moko banosala ndeko moko ya mobali ndenge ka ba mibali bayaka ko proposer ayaki ko sepela na bien aimé ayebisi alobi bona balinga balingi et tout ayaka pe na répétition komona ndeko pe ndenge abinaka et tout boyebika makambo nde ezala ekomi na tamo be mobali asalaki voyage aza moto avant na Londres mobali asali voyage alobi azongi Londres. Diminuer le volume, hein? Non, ma volume, on a diminué, je diminue. Je vais au fond dans la soupe, on a diminué ça. Bien aimé, Moubala yaka ba répétition, yaka ko visiter ba monde ba travail et tout. Et puis Moubala yo yebse ke azonga ipoto ayoko ya isusu. Ayebsi na lingi sutu binaka. Na lingi to bina na ina se présenter pa na bino pona memo na poto na poto na balate. Bolanda ngai. Na poto na balate. Tala ka bini mona bazaki la vie à souffrance, no va na masina. Na otanga communauté pour nous protéger le kwaza pe akoko ça pe mutaba réseaux sociaux akoko taper na réseaux sociaux moni ko beti li solo témoignage otali komoni c'est pas bon. Bien les mains dimi ba atika kobina mona na souté. Mobalo na zwaki abse bo makamuni zo sala mezo se ça na fait ça na ngola ni solo kuna sina betango na direct. Ayoko zo ndeko na biso amemi na ngola. Tanga mimi ndeko na biso na ngola ekomi kuna bato faki basala makambo bazitelenzela mona mobali bazwaki mo retard. Ndeka ba papier kotaka ba visa ba makambo ka ndenge ezala. Tango visa ko sala mo mobulu mobali ayebisi abibo lokwa nazaki na date mosala epesa inga ya congé lokola date ezokoka nazonga
naki ebongisa makambo na ngai anatanda bato makambo na bango epusana na nzozonga atikeli mwasi ne ndako azwi nakebele ndako na ngola bien équipé atikeli provision et tout azongi poto abenga mpe mwasi na ye atikeli ye mbongo et tout siko moninga mosusu tozalaki neka na makambo ka ya kobina abengi moninga wana oyo wana aza na mobali atikeli na ngola boni ye kale oza wapi bakutelaki na ndeko moko ya fi wana ndeko wana fi wana nde basololi boni ye fifi azalaka te fifi azalaka paki ngandi alongwa aza na ye kaka akoma kotekateka biloko nde kokenda Brazzaville kosomba biloko ayaka koteka pe pese so mpena bokutani pesa ye limero ka nde ezalaka bien ene biso angola oyo akoma ide na ngola aozela mobali ne mpona voyage badémarche esalama azwi limero apesi cousine ya fi wana ya camarade ne mpena meilleur ami na ye bazalaki ne okese moko meilleur ami mpe ntango azongi kini yaya meilleur ami apesi mpe fi wana abengi ndeko boni bien sololi mpe akoma osola nga mpe naolinga nabima mboka bona boye edenga mpe nabima bosaki ndeni na mobali na yo mpo bobima etu soki na ye nazala ta mpa na yo naza na mposa nabima bien aime wana mwana na mwasi azalaki ye moko mobali nakendaki amoni ke na anga moko moninga moko tovanda tomesana aye vers nga atindela ndeko na biso wana mosu mbongo atindele $150 abi naza mbongo te mbongo batikela nga nakaboli yango katikati tile mobali nanga otinda lisusu zwata $150 de biso koma koto ape nazala nanga na mutu te na famille te na anga moko so oye esala nga bien so nga na voyager nanga okotikala no te na ndako oyo toswana mobali nanga tokotiko na ndako epo continue no kofuta mpo nga makambo nanga ezosila nango kala te nokende mobali azonga elona bien aimé azwi mbongo asali badémarche ka nde ezalaka papa ndeko na biso akoti Luanda aye mpe bien aimé ake kolanda ye siko bazorso babisi na bango sika bakitaka bien aimé ake azwi aye na ye bazalaki très bien azwi mpela nazwi ndeko mwasi nazwi yaya nazwi famille bavanda mobali asalaki 2 mois na voyage il est abete mpe mobali solo copine na ngai tonobina na ye azali awa bona boye ayaki non berger bapesi ye mpe chambre hier mobali awuti voyage azongi bayambi mpe mobali nde ezalaka bakomofanda ensemble na camarade ya mwasi mokomosu kaka boye bavandaka baosalela ndeko na biso makambo visa na ye nano ebimaki te bapapie na ye ka nde basangisa mpo na bamboka ngola na ipare ezalaka facile te ke congolais oyo okoma kuna osala mabobe fo oyeba na olangi parce que mobali wana akotisaki bien aimé na biso bacours po ayeba langi bien ntango mobali aye etu bamadémarche ebandaki kaka kocontinue babimi na mobali nde na ntongo bakendaki kaka kosala bacourse ndenge ezalaka ntango ndeko bakesala bacourse bazongi na voiture bafungoli porte sentinelle afungoli bango porte bakotisi voiture na kati ndeko wana mosusu atikala ye na ndako ntango esalami après 2 jours ya anniversaire ya ndeko na biso faki a voyager anniversaire ne ezalaki camarade oyo bavanda na ye aliaki bakado obika nde tosalaka te moninga ayambaki yo oza na ndako na ye anniversaire na ye asali ye kado ya trousse ya babeauté biloko ya beauté barouge à lèvres bacrayon bapoudre asali aoffert camarade na ye et puis camarade ne pas sepelaki azwi mpe kado wana moninga apesi ye apakoli mpe autilisaki poudre wana biloko ya beauté wana avant babima na mobali na ye landanga bien aimé ememona prière le monde est méchant. Oui, ya solo bakangi kofi tunanga ya solo bakangi kofi oui aza vraiment problème aux États-Unis bakangi par rapport à visa mais baotika na bango ye ndeko mo atuni na TikTok bobindisa sikoyo eye kosala ke babima na mobali le bazongi na lupango tonka bakotisi voiture na lupango bokotisi ti mobali akiti mobali na monika mwasa bando kwanza na moto bando kwanza fungoli porte mukusabe po nini basili bakoti lebo nini lelo nini ozosala ngabe wana ye moko mokolo lisolo témoignage moto obetela nga lisolo basili bakoti be po nini abandi ko kwanza moto alongoli la bali ko mobali ndete amona ngoli je bosi ba ya alongoli la bali ko ndeko na biso bando fungola pantola jean alongola pantola bwaka bien aimé histoire vraie na bina na ndeko wana mwasi na bina pena oyo wana yaki
na mboka mupaya oke sala muninga ndenge abindu ngona bilamba mobali na kangi ba mona ngona kwa jiba vandisi me muta kosibika mutu so akomi liboma akoma kama kasi pare akoma ki makasi donc siko simbie azu bwaka batu kuna bakangi na makasi mobali na mona ki on de baje bakangi na ndaku dobi nango bani na bite ezaka bote ba yo meme na hôpital to ba meme na hôpital ça 4 jours na hôpital. L'hôpital ba moni ke ba opesi ba calma ba opesi ka ba kisi ya pongi ba opesi ba kisi ya pongi ba opesi ba kisi shalom pasteur ba opesi ba kisi ya pongi ba opesi ba kisi ya pongi ezo sungate asali 2 semaines 3 semaines na hôpital na ndaku na ye sika tika ye mobali na ye camarade na ye wana ba ndenge ba bandaki ndenge zongelaki yebite ba komo bima na mobali na ye ye muninga na hôpital libera pe azoyeba su makambo te sikoki motema malamu ka tozalaka nango mama moko bekande bavanda na bangolango porto bakangama nango mama moko azala wana atekaka na marché mwana na biso mwasi ndeko na biso mwasi abande kosola bien na mama wana so mobali na aza te mama wana na mama wana wenzo mona olamba alandi mama wana wenzo amemele biloko mama na pesa mama na mbongo mama na sombela ke biloko so awuti wenze ayeli biloko atie na frigo biloko mwa ndenge wana bazali pena na relation bien na mama wana voisine maman na voisine bika ba mama biso mikolo bazala ta ba otala bo yazo comprendre déjà makambo nini oyo ezo leka 3 semaines 1 mois na hôpital et comme na tamu mobile tellement mi pesa ki mingi na ekobo nandeko akomo négliger moi sini na hôpital akomo négliger si hôpital ba oza décision ba biki solution ezate fo ba luka ba banani ba docteur ba ici ba moi sinon eza spirituel eza mambo hôpital te faut luka solution na ba église il faut luka ba bonde la ponai mobali akota ki déjà na jaki déjà na ba bolingo on dit ba tchela ki eloko on dit moi na moi ça na saki eloko ndo mobali ya bossa ninde kona biso wana totalement abimi hôpital azolinda azala ne kananda kona ta musu pas sukolite 3 jours 4 jours avant na kaka wana ne mama wana o ya voisine amona abite ko musu batika ke ka libanda mbule ezobeta mama na ye akuse pembeni azo sala ko azo boya mama ko posa te ebika batali boma ba reconnaître su batute ko posa te aselo ko amenacer mama na zoni mama na ye ko solola na bana ni posa kina bana misatu ya mibali ya mibali ayeso na bana ni mibali abi baki kangande but comment otiki ba libanda moi ta musuki 23h abi batika ke libanda bango bazala bango na ndako ndeko wana ta musu na bali ko azotala muninga na sebo muninga ya mbaki ona ndako le cœur de l'homme est mauvais tu sais pas qui est qui ou aza pembeni na yo bien aimé oyebite yango foko bibomba na nzambe mama na eko zoye na makasa eko meme na église ye tata yebite eko sala ke makambo babanda eko salela ndeko na biso akende poto ba changer kombo ekomi ndeko na biso ayaki mobali abosela mwasi complètement charge ekoma ya mama wana vanda na mwana na église vanda na mwana na vandi délivrance baba message ekobima na église ke camarade parce ba koyeba ke trousse oyo bayebaki ko faire ye mokolo ya anniversaire na ye ezalaki travailler kasi makambo ekobima mwana na siri liboma mama wana kama takomi loko mama ne azogere makambo pia ye pasala la vie na ye bachangea bakombo makambo babanda osalela ye ndeko wana mwasi bachange komi na ndeko wana mwasi mosusu ndeko wana mwasi ya biso wana po akende saki mpe su makambo ko areta boyebima bapoto kandesala biso na poto wana tozalaka so olingi okende kishasa tozalaka na so oza embauche osalaka tozalaka ba 1 mois tozalaka ba 2 mois so olingi ogarde mosala na yo ta na yo oyo bapesaki oyo na mosala so ekoki ifo zonga mobali azongi ayebisi atiki ka ndenge atika eninga ayebisi nazonga nana nakebongisa makambo ndako nakebongisa makambo mosala ape na koyala tanda baosala makambo na mobali asali nazongi Londres bien aimé na biso atikali wana
maman na pe na prière papa ko bima ba retraite na monde ba côté na prière azongi na ndeko na biso makwa azongi na ye na po ndeko wana mwasi akoma ko boya même mukolo ndako na retour akota na ndako na ye akomo vendre sikoyo pa maman wana voisine wana moko na ba tanga kuma ba prière moko mutu ezo se perdre moko mutu ezo zonga moko mutu ezo se perdre moko ezo comprendre makambo moko mona doki azongi ka bono. Bien aimé, mokilo eza makambo ebele tukangama na nzambe. Tukangama na nzambe, mutu mususu akoza pembeni akoza pe lipamboli mpona ayaki pe na idée, peut-être eta mususu asala yo mabete. Mais tellement aza mutu ba prière, te aza mutu ba porte, mikumba na yo ba misala mabe o bazo ba misala mabe bazo luka basalo mabe. Bakokota na kati wana. Yango moni nazaka na mate ya mona te ya kana biba ennemi lointain. Bakopéraka na ba ennemi oya pembeni. Bazo luko telima na musika ba okoka ote ba ko utiliser mutu aza pembeni na o soki bakuti na faiblesse à prière. Au moins mutu mozaki ne bien mutu mbamuka changer likola ba biloko mukili otokotika ngo tozo bomana tozo tiela na ba poison tozo yinana na yebite bien même mukili ozo kende wapi. Muninga zimbo na ya bilisi atindeli yo yuzo abiye oya yiti o ayeba kipemboka mwango la te muta bengi sakiye ayambie na ndaku ni maite courant te osomba keloko oliati yoka beni mi wana ayaki na biti moi c'est la prière azonga ka kendra prière azonga ka bakendra prière mobali na voyage moi c'est la process ko mozonga comprendre ko na biso ti ay ko zonga normal moninga déjà ça pikama ki na poste moya ya kota suna ndako na ye ezate ekomaka koswana pa mama na mo koswana boye na balcon okuna na seme o wana azande na ndako mususu wana comme lokola yende mutabande ko yiba place ya moninga azangi banda ya continuer kana prière na prière tout na nzambe a makasi nzamba za makasi ko oyo zo makasi ko mitungisa te Dieu voit tout akomiso ke nzamba tala maboko na yo za na makila te l'Éternel va s'élever. Amen. Akotele mabibe lobi atele makabuto asuka bazoni yokolo lelo ozomona loboko ya nzambe te kotika nzambe te ato tikali maboko pamba babotoli nyonso bene mitangu bazwi nanu pemba te l'épargne circule encore tout tard l'Éternel va s'élever banguna bakopakata ndeko na eko comprendre que makambo eza normal te mwana satanga eko zonga normal maman na eza eko expliquer makambo surtout botapote ko na TikTok s'il vous plaît la famille na oza consacrer tellement la témoignage na obete la bino na tapota asusu esa nga trop edenga botapote pour inviter les gens parce que tant que quand on a prié to be la pena nzambe na biso na ndenge sengeli pasteur Amos aza déjà na pona na prière nga na o témoigner ka ko pesa biso force ya kozongisa bolingo pa nzambe bien aimé nzamba batela biso nzamba batela biso eloko moko te kokomela biso nzamba za le courant te lukuta lukuta na yebiso bien aimé lukuta nzambe abatelaka biso soko confesser lokola mokonzi mpe mobikisi ata lelo te akotelema omoni tosambelaka nzambe avange nzambe avange l'Éternel ntango akokobanda kovange yoso bosana yoso limbisa ali nzambe ntango so bosana mpe olimbisa mpe moninga ngo olimbisa mpe ndeko yango abandisi ko kosufrire ntango azongani na yo mi yo koyeba te keza bapriere na bamoto oyo bandaki kosibeta yoso olimbisi nzambe sikoyo ntango atelema epa nzambe eloko ebungaka eza te les conséquences restent Dieu nous pardonne mais les conséquences bien aimé tu vas subir les conséquences restent au monde so limbisa mutu na salo mabe limbisa na oye obosana bozonga na pe bien mais au monde akatanga ko pemeno siko ko mo na réalité siko ndenge nzamba bandu frapper ye au monde yobiso mo su batali boso to banonsenga su ma wanzambe obosani ke za ba réponse na yo et pour la quitter mobali aye mobali azogi
bango ndenge mama na bayo koyeba ke mobali aye mama na ndeko na biso moi si pasteur aisei bango soka mobali wana zongi bozonga na église bazongi na église d'intercesseur nyonso ali bakangama une semaine jeûne et prière ni manger ni boire récupérer mon bas tozo kendo récupérer tozo bebisa moto na ndako nanga ozotina moto na kombo na Yesu moto une semaine ekoki pasteur ayebisi alobi abondeli mpo na huile d'olive ayebisi ezwaka huile d'olive pakolango na maboko no so komi liboso ya porte ndako no kana na porte monene pakolango na maboko simba kaka porte na yo ya ndako simba onka bolobi fe lobaka feu oleki bien aimé pe na babimi prière kaka de babimi wana kutu bafungoli te apakoli mafuta nele bakokita pe na bisi bayeba ya komi ka liboso ndako na ye asimbi pe porte lo ya ndako alobi fe bakoti na bango na ndako wana mama na bango mona mama wana nde tozala na bakomportema ya kovanda na babalabala bavandaki liboso ya lopango bien aimé babimaki na jeep na mobali jeep ya moninga mobali ya moninga babimaki bazokota mobali amonaka fi wana akalikilake te nayebi te so abandeko abi mama to lwasi nayebi te so mobali nanga banda oreconnaitre nga lisusu soki mpe bandeko oreconnaitre nga te na bondo koyeba te ata moninga boye ndinga moninga te bawutaki soki mpe wapi bazokota kokoma kaka bakomi na porte neka bafungoli porte mobali alinga kota voiture atali na ngoto amoni mama wana na fi wana bavandi mobali akiti oyo nani oyo tuza wandeni pourquoi tu es bizarre comme ça mobali mayele zonga Amen. Moi si pas maman n'est pas maman na vandi zo tabi maman na nga wana zo intercéder na kati ya motema abi na vandi na ota mobali na kabu akumu tu nuko atali na voiture boy maman nga nzambe tuza awa bondeni ndeni ya zabo mais ne so comprendre te makambo ni komelinga elo ne babi ba otale kandeti na filme depuis jour wana nde mobali na ko comprendre makambo nyonso ali ko zo mobali na ya mini na église na ko benga na ndeko wana ya ko benga la tikana biloko nyonso mobali na mini ya nde omoni jour azaki na voiture wana ndenga zalaki ndako atali papa biloko nyonso asombaki na ndako wana tika motala motema mabende ko tika motema bo papa oui. mais lelo na oyebisa oyo lelo ndeko na biso aza na Londres. Amen. Yango na ngai yebisa kaka moko bien aimé nzambe alalaka te nayebi te ta nini oyo ozopasa Amen. nayebi te problème nini oyo ozopasi nayebi te kolela nini bien aimé oyo ozolela mais loko moko na assuré yo Dieu ne dort pas. Amen. Dieu ne dort pas. Amen. À rendre yo justice. Amen. À rendre Nzambe, bien aimé Nzamba ko rendre ka yo visite. À rendre ka yo justice. Ata na ta oyo sobosani Nzamba za na posa na to limbisa to longo Nzamba sala ka te na vengeance akanda. Bien aimé Nzamba sala ka te tango yo za na kanda tango yo za na ba décision Dieu il va rien faire. You zoa attitude ya kobosa parce que Dieu regarde le cœur. Zoa espérance ya kolimbisa ya kobosana ya ko se décharger otiki charge pa Nzamba futaka bien. Nzamba bundaka bien. Soki Nzamba bundeli yo ma soeur mon frère ba trace etikalaka. Amen. Abi mama abi alobi ya camarade wana sali boye. Comportement na yasa memaki na kote na mutu ni na kozwaye ya yebe kaka zoke poto abina ezonga ndako nanga na kuta mikanda to pitonga mwana mwasa na bimi après 2 jours visa makamu nyoso ki ya camarade wana bimi o ba changeaki. Alléluia. Dieu ne vient pas en retard. Lazare a sakufaki bien aimé Lazare a sakufi ba ko benga Yesu Masia. Tant Lazare azaki non malade. Yesu ayaki te. Ba ko benga asi akufi. Camarade no akufi. Yesu azaki disponible ta ayaki te.
bakundi déjà 4 jours kolo ayekoya yango monaka bamakambo mosusu ezalaka mpona gloire ya nzambe nzambe azotika ono na situation na bapesi yo bakombo batongi yo babaloli yo fali ya mobale toli yo basopeli yo na soi basali yo nyonso to bango baye kosala nzambe alinga abongo nzambe alinga obunda bitumba bongo ntango akoya na secours moto abeta tolo te moto abeta tolo te kezalaki ye moto asali boye tokangama na nzambe naye kopesa ndeko bien-aimé babiso bamakambo oyo tokutani nango na vie tokozwa temps ya batémoignage. J'ai compris depuis tongo cet espace oyo balangaka il faut témoigner, il faut témoigner, il faut témoigner ngai na nzela na batémoignage nde bandolima biso na bapiste oyo tobandoluka nzambe bien. Pasteur Amos abimiso nzamba nzambe beneme kotika nzambe kotete parce que ozomona kimia te kotika nzamba kotete parce que eloko moko ya apprécier ozalaki nango motu moko ondimaki ta kosala mabe aye asali yo mabe abotoli yango mobali moko bo atiki yo mwasi moko bo atiki yo beneme eloko moko te koyela biso so nzamba permettre te. Oui bitumbe ezalaka, oui mungu nabundisaka biso na boyi te. Mais ezane lo côté koko yela yo sanzambe azala okuwana ngo. Et loko nyonso te komelaka biso na vie. L'Éternel a permis. Son nzamba permettre te ekokoma te. Ekoma te. Yango moni quelque part makomi ezobisa biso à toutes circonstances. À toutes circonstances, to rendre kaka gloire na nzambe. Et bongi rendre gloire à Nzambe. Et baby rendre gloire à Nzambe. Ozui rendre gloire à Nzambe. Ozui te rendre gloire à Dieu. Zongi c'est la responsabilité ma soeur. Ayebi dimension na yo, ayebi ba problème non moko le banda, ayebi pe dacha aussi samo. A aussi samo ko ya. Bible bi ya ka ne retardé. Biso ba tuto zarande le koso to zara pressé. Likambe komeninga ka lelo na lingi ka Nzamba se le terme fo ka lelo et si la pe ka lelo. Amen. Minzambe azotiko na position na poza na poso lukaye azana poso pipesa azana poso kota azana poso dinda mais biso a des fois ton nzamba koma na posa ke to dinda na posa ke to mipesa biso to lembaka asa berger na biso to kozangelo côté mais chaque chose a son temps amen yango benemi toujours poussa na présence en Nzambe. Tout ce qui ne peut reconnaître dans nous kazan Nzambe. Bible nous tous à la reconnaissante dans ma petite chose. Nalingi mutu muka sopa mutema, bien aimé sopa mutema. Dieu collabore avec notre âme, notre cœur. A collaborer avec notre cœur na biso na nzoto te. Na ba beauté na biso te, na ba mbongo na biso banki te. Nzambe ayebaka ko collaborer na mutemo eza sincère. Mutu aza komi bonza na cœur sincère yende mutu nzamba kolabora kanaye. Amen. Tu bandi na kupusa na pesa nzambe to kesenga na bolimbisi banda ko se libérer. Banda na ko se libérer to bonde la micro na yo banda ko se libérer banda ko se libérer longola na yo pa mikema nzamba zo sala ta zo mate parce que zo mo kanda nzamba zo sala te parce que zo mo na haine azomona ozana na mulimo wana na motema wana ya vengeance ya koyeba ko zumisa mabe yo moko nzamba kala ka motema maser banda na olumo ko kota banda ko longola banda na ko se libérer banda ko longola banda ko se libérer le ba Seigneur na se libérer na longoli bien na zo yoka ote na posa na yoka yozo bonde ya fifi bonde la tatiana bonde la banda ko se libérer banda ko longola banda ko limbisa soko zala likambo na mutu moko boye bien mo kangaki na motemo lo baki yoko lobise te lo baki yoko limbisa te bien dans le Seigneur banda ko libérer banda ko senga Nzambe force
parce que force wana ya kolimbisa euta akapa nzambe force wana ya kolimbisa euta akapa nzambe bene me bando yebisa nzambe tianga makasi na libere pasi asalaki nde elekaki mpenza yango nakangaki ye na osenga oyokelanga mawa na osenga adona yokelanga mawa salanga ngolu ya kolimbisa salanga ngolu ya kobosana salanga ngolu ya kolimbisa salanga ngolu ya kobosana na pusani pembeni na yo Seigneur na ye koselibere na ye koselibere na ye koselibere nazolongola nyonso oyo ekangami na motema nanga nazolongola nyonso oyo nakanga na motema nanga bakilo nyonso nakanga na motema nanga nazolongola eleme bandolongola yango banda kolongola yango banda koselibere selibere yo moko yo kokoma pepele okomona ke décision nzambe ekoya vite na likambo na yo ekoya noki na likambo na yo banda koselibere loba Seigneur limbisanga nzambe nasalaka masumu mikolo nyonso yo limbisaka nga menga nakanga moto asalanga mabe esuku kolimbisa ye te esuku kokobondela te soki nabondeli likambo wana ezomata soki namoni ye kanda ezomata nzambe salanga ngolu Seigneur salanga ngolu Adonai salanga ngolu Maranatha salanga ngolu nalimbisa nabosana nalimbisa nabosana nalongola makambo wana na motema nalongola makambo wana na motema bandolongola makambo na motema na yo bandolongola makambo na motema na yo bandolongola makambo na motema na yo banda koselibere bandolongola banda koselibere bondela masia biso batutu wana TikTok tobondela batutu wana WhatsApp batutu wana YouTube tobondela batutu wana Facebook bileme tobondela bondela bandolongola badosenga padolo banza yokela mawa limbisa motema mokolo yokela ngai mawa kolo sala ngai ngolu pesanga makasi ya kolimbisa 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 Adonai pesanga makasi ya kolimbisa Maranatha pesanga makasi ya kolimbisa Lion de la tribu de Juda pesanga makasi ya kolimbisa mokonza bakonzi pesanga makasi ya kolimbisa Yahweh limbisa bien-aimé tokusa na présence nzambe tokusa na présence nzambe bien-aimé toki koyebisa nzambe ki aza monene tala ba bienfait nyonso nzambe asala na biso na yo banda siko koreconnaître ye eza façon ya koflate nzambe eza façon ya koflate ye alobi tozala reconnaissant na bapetite chose banda koflate ye banda koyebisa ki aza monene banda koyebisa ki oza malamu nyonso osala na vi na ngai nzambe eza malamu bomoi na ngai lelo nasepelaka nango elongo na yo eza malamu banda kotombola nzambe banda kotombola ye 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 banda kotombola banda kotalisa bolamu na ye banda kotalisa bolamu ni bolamu nzambe lekebele nyonso ti ya fifi oyo nzambe asalela yo tatiana oyo nyonso nzambe asalela yo ya lila ya mireille oyo nyonso ti nzambe asalela yo mama lili oyo nyonso nzambe asalela yo banda siko kokumisa ye nango banda okumisa ye basenya oza bien moto akosala nga malamu lokola yo aza te nzambe alingaka baadore ye eza le façon oyo tokoki koflate nzambe na biso banda koflate ye bien-aimé na bolamu banda koflate ye banda kotalisa ye bolamu banda koyebisa ye mosusu aza te aza die jaloux alingaka te bakompare ye na moto banda komona monene na ye banda kotombola ye banda koyebisa ete nzambe lokola yo aza te na bomoi na ngai namoni te yesu lokola yo ya modele ya yo yesu aza te akotikala kozala te oza le maître ya temps mpe ya circonstance oza nyonso mpona nga oza bijou na nga oza nyonso na nga esika na ngai natielaka motema yesu soki ote na bomoi na ngai mosusu aza te naza na nzambe mosusu te yo oza monene yo oza makasi elemi banda kotombola ye banda kotombola nzambe banda kotombola ye banda kopesa eloge banda kotombola ye banda kopesa eloge talisa ye bolamu na ye na WhatsApp nazoluka kaka motu moko moto azobondela eske na WhatsApp eza kaka na motu moko eske eza kaka motu moko na WhatsApp pene mebobimisa bavoi bokumisa nzambe ifozaka na titi ya koadore le roi de roi pene ntango yo oza koadore ye ye azotongisa yo na nkembo ntango yo oza koadore ye ye azozwa soin ya ndako na yo ntango yo oza koadore ye ye azozwa possession ya bana na yo ntango yo oza koadore ye azozwa bien-aimé possession ya baeni na yo ntango yo oza koadore nzambe ntango yo oza koadore nzambe nzambe azozwa nyonso mpe ya yo banda kokumisa ye loba papa oza nzambe ngai naza paso nazangi maloba nayebisaki kaka oza monene yesu oza monene oza monene oza monene oza bolingo nzambe ya banzambe nani
na kokani na yo oza monene likolo na se moko te akokani na yo oza monene nzambe oza malamu yesu oza monene Jésus-Christ est le roi des rois la main cachée le roi des rois la main révélée le roi des rois le tout-puissant 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 Jésus est le roi 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 il est le roi il est le roi il est le roi bien-aimé tout pour ça invitez Saint-Esprit dans la kunayo éviter molimo ya nzambe na ndako na yo Saint-Esprit soyez les bienvenus l'esprit de Dieu soyez les bienvenus Saint-Esprit soyez les bienvenus dans ma maison soyez les bienvenus dans ma maison soyez les bienvenus l'esprit de Dieu soyez les bienvenus Saint-Esprit Saint-Esprit fanda osala mosala ya nzambe esika na ndako na nga pesi moko te ezala ya kokangama epai na yo zwa nyonso ya ngai kota na ndako na ngai zwa possession ya nyonso na kati ya ndako na nga nakombola Yesu Saint-Esprit na ndako na nga invite Saint-Esprit na letu na lala Saint-Esprit za contrôle ndako papa Saint-Esprit za contrôle ndako nyonso bangunge bantu Saint-Esprit za contrôle ndako nakombo na Yesu amen au nom de Jésus Saint-Esprit akana bomoyi na nga na libota na nga Saint-Esprit kita na ndako na ngai na butwani Saint-Esprit kita na mbetu na nzamba na nga na batoyi Saint-Esprit kita Saint-Esprit na kombo na Yesu au nom de Jésus Saint-Esprit akovanda kati ndako na nga Saint-Esprit ezala na porte oyo nyonso intention ya kati na Saint-Esprit frappe bango vêtement Saint-Esprit na bile ezala kati kwenda papa na kango mo papa Saint-Esprit ezala na mosala David Saint-Esprit ezala na bomoi na nga fungula baporte fi na nga kombo na Yesu au nom de Jésus Saint-Esprit fungulanga miso ya molimo fungulanga mato ya molimo Saint-Esprit pesanga sagesse na intelligence Saint-Esprit na bile Dieu na kombo na Yesu au nom de Jésus au nom de Jésus papa la vérité ezali se yo papa Saint-Esprit na kombo na Yesu amen bien-aimé toandisi kokotelemela nyonso to oyo mungu nabongisaki oyebi te nini mungu nabongisi na fin de l'année oyo eza na bafamille ebele ya biso baafricain tozwaka kaka bataki na bafin de l'année avant année sila il faut mutu moko akende avant année sila il faut mutu moko asala accident avant année sila il faut quelque chose ya bien-aimé tozopusana na présence ya nzambe banda korefuser banda kakoboya tambola na ndako na yo banda koboya oyo nyonso te ezoya na gauche na banda koboya banda koboya banda malade okota na ndako na ngate nazotelemela yo maladi kende fika bikauki kende fika bikauki kende fika bikauki na kombo na Yesu oza na tite na bombo na nga oza na tite na bombo ya bana na nga na resiste liboso na yo na boyo na boyo na boyo na boyo nazobenga na yo mosika na nga na kombo na Yesu Kristo nazobenga na yo mosika na nga 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 nabengani na resiste liboso na yo nabengani yo na resiste liboso na yo nabengani yo na resiste liboso na nga oza na site na ndako na nga oza na site na mosala na nga oza na site na libala na nga oza na site na bana na nga okolonga nga te okolonga nga te na kombo na Yesu nazobenga nazobenga
bien-aimé, tozokusa na présence ya nzambe nsima ya koregistre banda kopambola mayolo banda siko kopambola yo mokomi pambola zala prophétesse ya bomoi na yo banda komipambola banda komipambola yo moko banda kobomba libota na makila na Yesu banda komipambola loba nazopambola libota na nga banda komipambola mipambola bien-aimé mipambola bien-aimé mipambola bomoi na yo mipambola bomoi na yo banda komibomba na makila na Yesu banda komipambola makila na Yesu banda komipambola loba na pamboli bomoi na nga na pamboli bana na nga mwana wana oyebi azalaka mayele te banda kopambola loba aza mayele oyo oyebi wana azalaka mayele te mwana azokobisa yo aza moto likolo banda kotanga baloba malamu likolo ya bomoi na ye banda oyebisa nzambe banda oyebisa ete oza mwana malamu oyo atungisa mpona eloko soni oyo pakala oyo ezotungisa yo banda komona yango bien banda komipambola bien-aimé banda komipambola pambola bomoi na yo pambola bomoi na yo pambola bomoi na yo pambola bomoi ya bana na yo pambola baprojet na yo pambola commerce na yo pambola mosala na yo bible elobi pouvoir eza na maloba pouvoir eza na maloba zwa autorité na bomoi na yo banda komipambola loba na oketi na suka likambo oyo menace ezali wi nazomona molili liboso na nga wi mena nayebi na okende ti na suka na kokoma ti na suka na okende ti na suka na okoma ti na suka na kombo na Yesu Kristo na okende na likambo ti na suka na okende na likambo ti na suka bien-aimé mipambola na kombo na Yesu loba mipambola libala na yo pambola fiancé na yo pambola fiancé na yo pambola bana na yo pambola proposa na yo bien-aimé pambola pambola mosala na yo pambola baprojet na yo Jésus Christ est Seigneur Adonai est Seigneur le roi des rois est Seigneur Maranatha est Seigneur il est le maître des temps et des circonstances aza nzambe bien-aimé tokekumisa nzambe tokekumisa siko nzambe banda kokumisa nzambe wana aza malamu banda siko kokumisa nzambe wana banda kukumisa ye banda kukumisa nzambe tobandaki na yo kumisa ye tombola eloba papa merci posali nango okoyeba kosangana na bandeko na pokwa lelo ebele balingi bakuta priere bakoti te merci oza malamu adonai oza bolingo nzambe akokawa mokote akokani na yo azali te mpe akotikala kozala te yo nde nyonso na ngai yo makasi na nga suti ya bomoi na nga pouvoir ya babezi na nga oza nzambe merci Jésus pour ta présence dans ma vie merci Adonai pour le présence dans ma vie dans ma maison merci pour tozobatela bana oyo topesa bango mayele makasi merci pour tozobatela mitala na baprojet
moto tansele loya bana tansele bana iko bele la moto ne ko tenda ko sikisa nyosha mpaka moto na iko sikisa ko moto na iko tena mfuna na iko tena nanga oya kwa kumitanga ngande kutana na iko na Yesu na kemsi mpanga na papa oya kwa tena mpanga na Yesu moto na ngana tena na Yesu chiwa na baleta chiwa moto na Yesu na papa na moto na papa na bana na santa para la moto na Yesu na kombo na Yesu na kwa moto tawe na moto na kombo na Yesu na sama bana na wala neno apati na ngambo sala mabola mambo na David kwa sala na Yesu pesa makasi na papa sala moto na Yesu mambo mengo sikira moto na mchiki na mambo papa na ndakuna penele nzambe Jinda kurbu Yesu tufuatila mabuku na service ya jendensi na papa la tatu la mwini na yo ozani zambi Mungu na Yesu amen Mawe watali la kawe zunga la kusema suni papa sala chanisi bara vina mga Zambi yoki mbana kulungi kama kula watisinda na Mungu na Yesu na ulisha zi Mtuwale la chikina ukeza kutaguma Amen Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen Nzambe topamboli oyo toneteli opoza nzambe papa totiki exhortation na biso na maboko na yo nkolo lobela biso nkolo mpo toza na posa na yo nzambe tout ce qui n'est pas de toi ekende esika bikauki fongola biso mato ya molimo fongola biso miso ya molimo kombo na yesu kristo biso nyonso tolobi lokola moto moko amen 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 tobetela mpo yesu malobi paster amos malobi pana Amen, 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 amen. Amen. Pasteur Amos. Oui, maman. Malobe Panao. Gloire au Seigneur. Tozali na ba mikolo oyo ya mabe makasi. Tozali voir mikolo oyo ya mabe makasi. J'avais voulu aussi partager son jumoko. Je sais qu'on est déjà presque à la fin, mais je vais me dire mon dans une recommandation de Malaka Babi. Donc, à cause il y a d'autres on a d'autres qui vraiment Zamba meki kono de la ngami cela nanga malamu j'espère. Amen. 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 Amen, papa. Merci. Na zote ndoto monde ya mabe na lali na zolota batu pele bazotambo batu na monaki batu ya ba race bele na moninga c'est comme si la vision moko donc kaka pona biso pona kaka biso na RDC tenu en Afrique na moni batu ya race epele bazalaki c'est comme si esika moko c'est comme si na kati ya stade c'est comme si qui wa et puis donc il y avait des bruits donc c'est comme s'il y avait l'animation c'est comme s'il y avait quelque chose qui se faisait là-bas alors na kati na yango na kati makelele na moni batu babilamba balotaki ekomi kolungwa bakomi kotikala ni basi na mibali babana bapapa donc batu bamindele bamwindu donc j'ai vu tous les races et puis na kati na bango ça tango donc na kati na bango ezaki na batu nyonso ndete bilamba ebalaki kolungwa donc bilamba ebalaki kolungwa bango ba oyo wapi bilamba ebalaki kolungwa bango na moni sibetima ba mabele ebalaki kofuma kati bazaki et puis baza ko se disparaître na moni comme ça et le kona tona sutuki c'était vers 7h du matin à la 7h na moni le kona donc tona la mouki na kin ndoto mandili makasi j'ai commencé à prier à Dieu. Dieu a commencé à me faire abandi kosa la nganga ba analyse pour que là comprendre que période où tous allons kokende Nzambe azoyanga à ce qui concerne l'apostasie Namaloba izane belé ba oyo wapi bandimela Nzambe na mikolo ya suka awawa bazali ko tika nzela na Nzambe okeba kende kola na nzela ya mabe izali Nzambe azomeka ko tsaka et surtout ba oyo nyos batikaka
nzela ya nzambe oke bakende kola na nzela ya mabe ezalaka toujours na makambo ya mabe oyo ekokanisaki mpa na bango nde balobi ete elingaki ezala malamu te soki ezake oyebaki te mais tant ke soki oyebi ke eloko osala eza mabe soit tant que bazoyebaki eloko bazosala eza mabe il y aura des choses ya mabe oyo wapende kose produire et puis namoni page ne longwe wana soki ezali loko vision keloko vision na mona namoni comment on appelle ça namoni crash ya avion namoni crash ya avion et puis bato ebele bayebi na koperde bavi na bango na kati wana eza bazobisaka ke eza makambo oyo diable azali kobongisa mpona basacrifice et puis eloko moko nzambe amekaki mpe kofaire comprendre nga ya kofaire comprendre nga il y a d'autres personnes bapousa na kaka peme na nzambe parce que bayebi ke ete tokomi konange na fin de l'année tozala toujours na bakati ya baprière or il y a des gens qui déjà bazala sacrifié déjà avant même la fin de l'année mais ciblé pour atteindre la fin de l'année. Mais or que sa vie a été déjà sacrifiée avant. C'est que le mouton déjà venu déjà sacrifié depuis longtemps. Mais il y a déjà fait. Donc c'est la vie qu'il faut déjà commencer au début. Il faut déjà commencer déjà il y a comme il est là année mobimba des années pour que piège mon côté à dire et il va s'atteindre et il va atteindre biso. Alors c'est pour cela que j'avais voulu que la moutra lelo tout bon de là juste j'ai seulement deux requêtes na point haut après j'ai seulement deux requêtes tout bon de na mité mana biso on va bien aimer donc au bon de l'ité bien sûr nous on va intercéder mais celui qui va prendre l'autorité celui qui va prendre conscience il y a bon moyen moutou ezaka moutou yemoko même aussi moi là même aussi notre maman à Kobon de la paix pour na bon moyen bien sûr elle va aussi intercéder. Bien sûr, nous aussi, on va aussi intercéder, mais c'est lui qui va prier plus que toi. C'est toi qui vas prier beaucoup plus pour ta famille. C'est toi qui vas prier beaucoup plus pour tes activités. Yaya, pema otozanango, bambongo otozanango, ceux qui le lot pema na bomo ezate. Ogoasu kosi matambongo wanate. Ogoasu atakoasu atani oni ate. Parce que souffle de vie est allé souffler. Quand nous sommes au bazar, on va hôpital dans le Maui. Quand nous sommes au bazar, on va hôpital dans le bazar, on va côté par le beau côté. Alors, on s'en déclare. Le projet nous sortit pour la vidéo dans l'eau. Le génie sur la toile, Bazali Kobundisa, pour la bomoïna, et nous, nous, et la cause de la carte de tant que tu dis, tant que je moi dans les femmes, projet mon côté négatif, qui est la bonnie et que la bomoïna n'a pas de vie. Tant que tu es dans ton vie, tant que tu crois à Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, dans mon côté à diable et que ça accomplit la carte de vie. Alors, déclarer ma femme pour l'âme, déclarer vie, déclarer réussite, cette année, avec aussi, on vivre pour l'âme dans les âmes. Cette année, avec tout comment les 31 décembre, on doit éloquer si la carte de vie. Na kombo na Yesu Kristo tubonde haleluya.
Yesu na musika na kombo na Yesu musika na kombo na Yesu Kristo makosa nyonso mabe nazosala mpona fin de l'année oyo ekolo nanga ekolonga nga te au nom de Jésus ekolonga bana na nga te na kombo na Yesu Kristo basurprise nyonso tout désagréable oyo mongu nazobongisa nzambe mpona koya koatake ndako na nga libota na nga ekosimba te na kombo na Yesu Kristo ekosimba te kozwa esika te na kombo na Yesu ekosimba te kozwa esika te na kombo na Yesu ekosimba te kozwa esika te na kombo na Yesu Kristo je suis vainqueur nakozala motu kasi mokila te bana na koresir na classe na kombo na Yesu Kristo libota na kobima vainqueur na fin de l'année oyo nzambe oyo nyonso mongu nazobongisa ekozwa esika te na kombo na Yesu Kristo naza ya nzambe nabombami na nzambe naza ya nzambe bana nga babombami ndako na ngai molimo na ngai ebombami na nzambe monguna kosimba yango te molimo na ngai ebombami na nzambe monguna kosimba yango te take nzambe aza na bomoi nasimbami na yoshua mashia take nzambe aza na bomoi nasimbami na le roi de roi take nzambe aza na bomoi eza na kombo mosusu bekoyokela kaka kombo mokeli na bino. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et nous sommes aussi des dieux. Nous déclarons Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons Seigneur Jésus-Christ que la vie des mères dans nos familles respectives, que ce que le diable avait déclaré, nous les rendons nuls sans effet. Nous les rendons nuls sans effet. Nous les rendons nuls sans effet. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, que la vie prenne place. Là où il y avait la mort, là où il y avait l'insécurité, là où il y avait des rongements du monde des ténèbres, là où il y avait des choses que les diables préparées. Seigneur, pour le bien la communauté mitambo, car c'est ce que nous allons d'ailleurs, nous sommes dans bango et nous allons les faire pour côté. Eh, Yahweh-Nana, eh, Sabunana, nous déclarons le fond, nous déclarons le bon nom. Yoka, qu'est-ce qu'il y a Souka? Diable aza toujours na projet ayo kisaka yo soni amona yo mutu afasi kolela. Diable souci na yo ezali ete amona libota na yo ozala toujours mutu ya milelo. Raison pour laquelle kolongola bilamba kolongola nzuta mutu ezali humiliation. Bondela na nzambe yebisa na nzambe. Humiliation nyonso oyo elata yo. Humiliation oyo nyonso diable azolinga alatisa yo. Na nzela ya musala na yo, na nzela ya bala na yo, na nzela ya nyonso salaka, fenga na nzambe. Nzambe yebisa na nzambe alongula humiliation oyo diable azobongisa. Yebisa na nzambe humiliation soni nyonso ya libota, soni nyonso ya quartier, soni nyonso ya mboka ozali. Yebisa na nzambe, nzambe a épargné yo. Na oyo nyonso diable azobongisa. Soki peut déjà que tu te sens humilié dans quelque chose, yebisa na nzambe alatisa yo elamba ya motole, alatisa yo elamba ya honneur, alongolo elamba ya soni, alatisa
oyo elamba ya moto alokumu na kombo na Yesu Kristo tobondeli aleluya et comment miete nyonso oyo bokobonda na kondima bondi mete bozwi yango te bokomona yango kokosama. Alors prie à l'éternel, dis merci à l'éternel, yebisa na nzambe comme il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ou la démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Bondela na nzambe pesa nzambe merci lolenge apesi yo posa mutema na yo bondela na nzambe lolenge alongoli soni na kati ya vi na yo etiketi ya soni oyo elata yo pesa nzambe merci lolenge alongoli yango na kombo na Yesu Kristo tobondeli Nzambe papa tokolemba te kosanzola yo mpona bolamu ozali kosala biso nzambe papa ebele batiki biso na ane oyo nzambe kasi ezali koacheve na biso ane oyo nzambe papa ebongona kotala biso nzambe ozali kokoba biso nzambe papa nzambe ebele bakuteli batu kasi nzambe yo bateli nzambe yo ezalaki biso bolamu na yo nzambe même aussi liwa ekotaki kasi nzambe biso makasi kosemote baeprese papa
Papa, kumisama na yo mokozi yango na pokwa na lelo totomboli bonzambe na yo yango tosanzoli yo nzambe papa yango totombolaka yo nzambe na pokwa ya lelo toyebi bolamu na yo nzambe na pokwa ya lelo toyebi bolamu na yo nzambe papa kumisama na yo nzambe sanzolama na yo mokozi lokola yo mosusu aza te lokola yo akozala pe te libela na libela umela nzambe libela na libela azala nzambe papa libela na libela azala nzambe mokonzi totombolaka yo tala bandeko bazali kotombola yo bayeba bandeko azali kotombola mongungu mpona kopesa yo merci mpo bateli ye eloko ya libota na ye azali kotombola yo mpo osali ye moïse ya libota na ye nzambe totomboli yo nzambe totomboli yo parce que tu nous as donné la force de demeurer dans ta présence ce soir nzambe papa parce que cette force n'est pas donnée à tout le monde nzambe papa sois béni le Dieu de grâce sois béni le Dieu puissant sois béni le Dieu de miséricorde oh le Dieu de grâce sois glorifié le Dieu sois glorifié au nom de Jésus Amen. Amen. Nabondeli là où beaucoup monde aux malades là je pose malade une baramo et puis on a des problèmes la mikanda on a des problèmes de famille on a des problèmes de Dieu beaucoup na yo c'est mon amour quand tu es malade il a besoin de papa déjà na nzambe oyo nzambe ya tolo na nzambe oyo aya na kabisa na aya na kabisa le Dieu des esprits, le maître des temps et des circonstances. Merci pour ces circonstances incroyables. Le Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce pour Seigneur parce que tu nous as donné la grâce. En ce moment, cette grâce ne n'est pas donnée à tout le monde. Merci Seigneur parce que tu nous as choisi de demeurer dans ta présence. Comme ton serviteur, comme ton esclave, comme je suis esclave de ta parole, je viens présenter ton peuple en ce moment. Je viens présenter tes serviteurs, tes servantes en ce moment. Je viens présenter tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, métiers de grâce. Ceux qui sont malades. Même aussi quelqu'un dans leur famille qui sont malades. Tu es celui qui guérit toutes les sortes de maladies. Je déclare comme ton serviteur. Je déclare comme ton esclave. Tu nous as dit, là où vous conseillez les mères aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, ma main est courte. Mais à ce que je sache, ta main n'est pas courte pour toucher, pour guérir. C'est pour cela. Toute cette autorité, tout ce pouvoir que tu nous as conféré, je déclare que la maladie quitte leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare avec la foi. Je déclare avec la conviction de mon cœur. Tu nous as appelés au bas âge. Tu nous as appelés et tu nous as confié sur cette ministère. Je déclare comme ton serviteur que la guérison soit palpable au nom de Jésus. Tu n'es pas un Dieu de slogan. Tu n'es pas un Dieu de ce que les gens ont dit. Mais tu es un Dieu qui est vivant, qui guérit, qui sauve, qui épargne, qui fait des choses extraordinaires. C'est le seul Dieu que je présente en ce moment vis-à-vis de ton peuple. Un Dieu qui guérit. Je déclare la guérison en ce moment au nom de Jésus. Je déclare que des choses sont à leur vie au nom de Jésus. Je déclare pour mon frère, ma sœur, celui qui a les problèmes de dossier. Je déclare pour mon frère et ma sœur qui ont des problèmes au niveau de l'Afrique. Je déclare pour mon frère et ma sœur ceux qui ont des problèmes dans la justice. Je déclare pour mon frère et ma sœur celui qui a des problèmes du travail. Seigneur, donne du boulot, donne la solution, car tu es un Dieu qui répond par la puissance et par la faisabilité. Je déclare un Dieu qui fait des choses extraordinaires, que des
que d'extraordinaire s'opère au nom de Jésus-Christ. Que la vie demeure, que la réussite demeure. Tout ce qu'elle touchera, aille de l'avant. Tout ce qu'il fera, puisse avancer. L'échec ne soit pas leur partage. L'échec ne soit pas leur partage. Ce que le diable ne peut pas, je l'anéantis au nom de Jésus ce soir. Tous les projets des diables, ils avaient préparé pour dans cette nuit. Tous les projets sataniques que le diable avait préparé cette nuit, je les déclare qu'ils soient nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la vie demeure. Je déclare que la longévité. Le diable avait déclaré la mort. Moi, je déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Là où le diable avait déclaré la sécheresse, je déclare la prospérité au nom de Jésus-Christ. Là où le diable avait déclaré des mariages infantiles ne célibat, je les rends vers compte et puis je donne des mariages au nom de Jésus-Christ. Là où le diable avait prononcé des choses ne va pas aller, mais afin que je sache, tu as dit que mon serviteur montera et il sera haut placé. Je place tes serviteurs en haut au nom de Jésus-Christ. Je place tes serviteurs en haut au nom de Jésus-Christ. Ce que le diable, ce que la famille avait prononcé, je viens renverser les paroles négatives. Comme Jérubbal, Gédéon avait renversé des autels de leur famille, de son père. Je viens aussi déclarer que les choses, des autels qui étaient élevés dans leur famille, je les renverse au nom de Jésus-Christ. Les autels de la pauvreté, les autels de la sécheresse, les autels de la négativité, les autels de l'échec, je les renverse au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette puissance. Merci pour la puissance. Merci pour ton onction. Je repars cet esprit. Je repars cette foi. Afin qu'ils vivent que cette nuit, Seigneur, tu leur parles. Parle dans chacun de nous. Car tu nous as dit, tu parles à tes enfants lorsqu'ils sont dans les enfants sommeil. Parle-nous, Seigneur, ce soir, afin que le matin, afin que lorsqu'on va se réveiller, que nous puissions voir et puis analyser des choses spirituelles que tu vas nous montrer avec la foi. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Même si les choses ne marchent pas, si les hommes ont commencé à m'embolater, Abakouk a lobby, j'attends jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse parce que je suis dans la reste là, reste à la voie, reste dans la voie de Dieu de la manière dont Dieu t'avait dit, reste là. Même si aujourd'hui tu ne vois pas ça, même si demain tu ne vois pas ça, mais Dieu a dit dans son temps, Dieu fera des choses qu'il t'a promis. Aza moi na moto pour la cause sayo. Aza moto pour abongo na molobaye alobaki. Yaya kobum selikate, kobum selikate zana nzambe. Bana kopesa solution ya makambo na yo. Tout le monde a fait bandeko no swazali pour tate, on va encore faire en sorte que tout na qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a d'autres personnes qui ont vu le message en privé. C'est juste pour vous motiver, d'être en contact, d'être toujours pour vous motiver, pour aussi vous rappeler, de prier, être aussi de la présence de Dieu, c'est très important. Et surtout à la fin de l'année, s'il s'agit de prière, il faut prier. S'il s'agit même au Sanisaba, la noche, la casse, la prière, il faut le faire. Parce que la prière qui fait, la prière, c'est la conversation de l'homme vit la vie de son Dieu. Si quelqu'un ne prie pas, c'est-à-dire que tu n'es pas en communication avec Dieu, c'est le Dieu qui va opérer en fait. Alors, vous devez demeurer dans la présence de Dieu
C'est ça. Mais il faut que maman, avant de clôturer. Non, Nazali Kambuté. Merci, maman. Tu m'as eu la présentation, moi, nous avons passé à moi, Awa, pour le métier de Kinshasa. Maman Tolo na scène à Paris. Ah, merci. Maman passée à Brazzaville. Amen. Maman passée à Brazzaville. Merci, maman. Maman Lili à Brazzaville. Maman? Maman Lili à Brazzaville. Ah, Maman Lili Langola. La Brazzaville. Maman Lili à Brazzaville. Ok, Maman Lili. Maman Lili à Brazzaville. Ok. Amen. Maman Tatiana à Paris. Yabanga. Mela. Mela, ma chérie. Nani? Maman Tatiana à Paris. Ah, maman Tatiana à Paris. Ah, ok. Nancy Batnyoso va se présenter. Amen. Voilà, tokomi kaka nzamba batela biso sokolo yesu azongi te tomonani vendredi. Essaye pe ya koinvite pe moninga mosusu po akota topase baboma soki oza na témoignage ya kopesa avant mateya komelanga na kati loba mama ana na message na témoignage moko elekelanga na vie nanga ya kopesa avant mateya mpona kofortifie su baninga bakanga masu na nzambe mpona kofungula su bana nzambe misu so okomelinga tobongisa yango avant vendredi avant mateya mercredi avant mateya samedi avant prière tokopesa parole ndeko atémoigner témoignage efortifiaka Bible elobi il a vaincu à cause de la parole témoignage donc témoignage efortifiaka so oza na témoignage okomelinga topesa temps otémoigner ntango osisa tobandi programme na biso que Dieu vous bénisse tokutani kaka vendredi merci bye. Ok. Merci maman. De rien papa. Tout le monde vendredi.